Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a présidé qui lundi 2 décembre 2019 séance ya travail na kokisi ya députés nationaux pe provinciaux ya ville province ya Kinshasa. Oezalaki conduit bongo na honorable Godard Motemona. État de lié ya ville pe stratégie ya kozwa après ba pluie diluvienne après banvula oyo ebetaki le 25 pe le 26 novembre na kati ya Kinshasa mobimba pe oyo kozaki ba perte en vie humaine ya ngonde ezalaki objet ya rencontre ya kokisi ya députés nationaux pe provinciaux à ville ya Kinshasa elongo na premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. Na kati ya réunion yango entre premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba elongo na kokisi ya députés nationaux sénateurs pe provinciaux à ville ya Kinshasa ba proposition pe ba recommandation ezwamaki na kati o ezali ya court, moyen pe long terme pe ba nécessité ya ko constituer commission moko mix et chamaki wapi ekozala composé na quelques députés pe na quelques membres ya gouvernement central nyonso pona ko veiller na application ya ba mesure oyo ezwami na kati ya réunion basali po ville ya Kinshasa o ezali miroir ya mboka na biso makambo ya bongo ekomaka lisusu te après banvula nyonso ekobeta tokolemba te kopesa ba félicitations ebele na premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba oyo azali kofungola porte ya primature na moto nyonso oyo akoya na problème na ye pour solution na yango ezwama boyende ezalaka premier ministre ba félicitations ebele na yo po na musala kitoko oyo ozali kosala pe ndenge ozali kokumbela gouvernement central na ndenge oyo elongo bani